Maman Annie Biasibiasi, Maman Annie Biasibiasi, comédienne Maman Annie Biasibasi. Nini ekomelie makambo nini, dossier nini, situation nini, ezosalema ndenge nini, ezalaki pe ndenge nini. Koya kolala kolamuka na dossier ya Maman Annie Biasibiasi, koya kolala kolamuka na ya pasi pe mawa, koya kolala kolamuka na ya mokili mawa te, concernant surtout et encore Maman Annie Biasibiasi. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bandeko nanga kande boyebi chez Inès NM officiel awa toyaka bandeko nanga na yebisaka bino toujours et encore que soki dossier ezali Maman Inès NM officiel akoya kobetela yango sete soki dossier ezate na ko préféré nanga na côté nanga na système ya kitoko na vanda nanga kimia na ndenge moko ya penza mingi makasi. Voilà. En tout cas la famille lelo toyeli bino Maman Annie Biasibiasi toyebi biso nyonso aza moko ya ba comédienne ya mboka na biso comédienne oyo ebele ya bato basepela na ndenge ajuaka ebele ya bato balinga na ndenge alobaka ebele pe ya bato o bayina ye à l'occasion de rien ce qui est normal. Voilà. Alors, lelo toye un dossier matière ya Maman Annie Biasibiasi. Qu'est-ce qui se passe? Bandeko nanga tovandaki na biso toya komona ka makambo ekoti kande boyebi Maman Inès NM officiel iye pe soki dossier ekoti en tout cas na koboya te na oloba te ke non awo tokotala te o tokotala te nyonso soki matière ekoti et surtout soki tomoni ke eza matière oyo ekopesa makambo tokoya nango famille Libota. Est-ce que bozali? S'il vous plaît, famille Libota, bisika nyonso bozali, bisika nyonso bolandaka, Maman Inès NM officiel, en tout cas, bosala makelele na ba commentaire pour que toyeba banani bazana biso, banani bazana biso te. La famille, avant na kota na mozindo, yo mutokoti sika na chaîne na biso, en tout cas na bolingwa kitoko na usenga na yo s'abonner massivement. Tango zo sabonaka pe bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika boko zalaka directement informé poto yebike ko informer bino eza nango devoir na biso oyo biso moko tokoboya te tokotikala pe ko wanga na te poto yebike eza parmi ba cop na biso. Toyeki kovanda ka boye kande bato nyonso bavandaka toye komona kaka baye kotindelanga video ya Maman Annie Biasibiasi. Maman Annie Biasibiasi ake kosala ba déclaration ya somme. Sur ces déclarations, la famille, en tout cas, eyaki ko attirer attention ya bato ebele bavandi balobi, ce n'est pas possible. Est-ce que Maman Annie akoki koloba bongo? To na sima na ye ezalaki na mutu oya bando tindika ye alobi kaka soki olobi te awa ya yo esili to eza ndenge nini. Alors nazotiela bino mwa video na coin bomona elongi na nga elobi ata bandeko mosusu balobi yo kokana na daida ya mida shatire bino bongo nanga la famille naotiela bino mwa video na coin kaka ya video na biso ndenge ezolekaka wana boyoka ba maloba ya Maman Annie Biasibiasi oya lobi ye moko nga ya bino Maman Inès NM officiel kande boyebi nga na lingana nga mwa songi ya muke me songi ya ndenge ya bien ezateke kotonga na lingaka kotia mwa mungu na nga na sukali na kozonga kotiela bino mwa mungu na sukari na makambo nyonso o mama na biso Annie alobaki tolanda la famille et on se retrouve juste après. Bonjour Maman. Bonjour. Vous allez bien? Oui, grâce à Dieu, ça va bien. Voilà. Pour la toute première fois dans Cinékin, je pense qu'on reconnaîtra peut-être un esprit, mais pour la toute première fois dans Cinékin, déjà, quelles sont vos impressions? Les impressions sont bonnes de voir que le travail se fait de manière très ordonnée. C'est ça, très professionnel. C'est une bonne chose. Voilà. Maman, nous vous retrouvons dans Condistar pour une nouvelle année. Déjà, vous vous sentez comment? Ben, je suis...
Je ne sais pas si j'ai déjà été à côté d'un rôle qu'on m'a déjà donné. En tout cas, Dieu me fait grâce qu'à chaque fois, quand je sors, je prie, je dis Seigneur, inspire-moi, parce que l'inspiration vient de lui. Ça, c'est son monde. Et donc, quand je demande l'inspiration, en tout cas, il me répond toujours positivement. Et je viens, je fais mon travail, ça se passe bien. Il faut le dire sans crainte. Je suis de la famille Bellard TV, je suis de Condistar, donc ça veut dire que j'ai toujours été à l'aise quand je tourne parce que je me dis, je fais mon travail et je remplis ma mission. La mission pour laquelle Dieu avait fait que je sois comédienne. Ça veut dire enseigner, instruire, éduquer, tellement que ce sont les branches de Condistar. Donc je me dis, je me retrouve dans ce que je fais et donc c'est bon. Aujourd'hui, Maman Annie peut nous affirmer que vous êtes fière de ce que vous êtes en train de réaliser dans le cinéma congolais. Tout à fait. Tout à fait. Parce que avec beaucoup d'humilité, vraiment famille Libota. Parce que na kati ya libota, comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Ceux qui m'a bezali, tokolobana, tosukoli famille, zongi propre. Ceux qui malamu ezali, biso nyoso tozaba bénéficiaires. Donc nous vous aimons beaucoup. Alors, Maman Annie, on va organiser une émission spéciale, mais un mot na bateau balandi biso na Maurice Michel officiel. En tout cas, je dirais tozawana pona bino. Bozawana pona biso. Ceux qui bino bozate, biso tozanga ba consommateurs. Voilà pourquoi notre union, s'il faut le dire comme ça, est à la vraiment de famille Libota. Et la vraiment famille Libota. Parce que na kati ya libota, comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Ceux qui m'a bezali, tokolobana, tosukoli famille zongi propre. Ceux qui malamu ezali, biso nyoso tozaba bénéficiaires. Donc nous vous aimons beaucoup. Vraiment, continuez à nous soutenir. Et vous allez une bonne chose. C'est juste pour relever la culture de notre pays. Merci beaucoup, Maman Annie. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, Tokomi la souka ya émission Nabiso Cinékin. Vous allez d'ailleurs comprendre que... Voilà. De retour, la famille na bandi ebela batu biso nyonso. Toti kolanda ba propos ya Maman Annie kande boyongo ti komona vidéo. Maman Annie bongo bazaki na tournage ya Bellard. Bazaki na tournage ya Bellard. Alors na tournage wana kande boyebi ba journaliste, ba chroniqueur na biso kande tozala biso ba chroniqueur mo songi eke zongi. Bazalaki kuna pe pona komika kotuna Maman Annie moi quelques questions concernant surtout et encore ba musala na ndenge ezokendaka ba makamnyo ndenge ezokendaka. La famille na bandi bomoni ba réponse bo comprendre pe ba réponse. Bon, boyebi na sepeli penza na honnêteté ya Maman Annie oyo affiché. Je sais que c'est vraiment dur, surtout na kilelo oyo na monde ya théâtre, na monde ya ba comédien, c'est vraiment dur. Et belé ya batu bakomi ko vivre par ba intérêt na bango moko. Donc mutu na mutu azotalela nde intérêt na ye. Soki amoni ke epa ya belle vie eza bisika na lielaka. Mutu ako préféré na ye a sala o nyonso alingi. Il y a aussi d'autres personnes atali ke soki na lobi ke naza mutu famille libota, cela veut dire que na ba place mosusu ba kotikala ko benga ngate. Alors au mona mutu mosusu a préféré na ye balusa maloba. Mais na côté ya Maman Annie biasi elle est claire. Elle est claire à lobi na ye aza produit ya Bellard, aza produit ya famille Libota, aza produit ya Condistar. Donc ata soki na ba place mosusu ba bengisi Maman Annie akende ko jouer, l'essentiel bosi boyebi que aza mutu a belle vie. Donc kuna bopesi eka rôle, c'est fini. Ce qui peut aye ko se rendre compte que elle n'est pas à l'aise. Kuna zo kende ko sala za libre ya koloba ke non na continuer lisusu na tournage te boya ko finga ete. Toutaki kolanda biso nyonso la famille, je dois être honnête et sincère. Tolanda ki Maman Étoile. Maman Étoile
na bata o nyonso biso nyonso toyeba mama étoile bando jouer na ye mingi mingi kana Bellart ti na lelo mama étoile jouaka mingi mingi kana Bellart quand jouer mama étoile biso nyonso tolandaki biso nyonso tomonaki alors eyaki kosala que mama étoile babengisaki ye na maison mosusu ya production ntango mama étoile baye kobengisa ye kaka bato oyo bakendaki na bango tournage mbala moko bapanzi nteke keno ndenge toza boye mama étoile mpe aye kote na biso directement bafan bakomaki kofinga mama étoile likolo ya kofinga mama étoile na kombo ya Belleville eyaki kokota o mama étoile de son côté amonaki ke mutu akendaki penza kojouer eza ngai ezalaki Belleville te mais soki lelo oyo ekokoma na niveau ke bato babanda kofinga Belleville kandi cela veut dire que nga mutu nakendaki kojouer nde mutu nakomi kofingisa Belleville kandi malamu kasi nakendelanga lisusu kojouer kuna te yango ayaki kobrise silence aboyaki kaka koloba kuna te ke non nakoya lisusu te silence kaka oyo mama na biso étoile abrisaki tomonaki moto oyo epelaki sur les réseaux sociaux batraita mama étoile na bakombo nyonso ya mokili tomona biso nyonso alors eloko nazoloba lelo eza que mingi la plupart surtout de temps bato oyo baza penza mingi à la base ya kobomisa lelo théâtre na biso eza bafan baza mingi à la base ya kobomisa théâtre au-delà de ça soki pe baproducteur na baproductrice plutôt bakomi na bango pe komi kotisa na babuzoba wana ekosalaka pasi pe mawa parce que na ndenge toyebi réalité napesaka exemple tozalaki na basérie ya bapapa elombe na batéâtre basala bapapa masasi bazalaki au top na bata wana YouTube ezalaki te bata wana ezalaki babande cassette ezalaki baradio bazosala bafilme na bango na baradio toyeba bango wana kutu mata wana ezalaki te ke non mutu okoki koya kosalela ye émission ezalaki penza te bacarrière na bango ekenda mais lelo oyo papa masasi kande boyeba papa masasi asala accident est-ce que bomona yango ata bato baosalela yango émission papa masasi ndenge nini mais soki ezalaki peut-être je ne le souhaite pas ezalaki moko ya bacomédien oyo baza au top lelo neti ka Poutine mais ti lelo oyo elingaki kaka aza ndenge nini kutu touti kotala ye boye pourquoi parce que baza à la une aujourd'hui na kala wana ezalaki bapapa masasi bapapa elombe bamama bolingo bango nde bazalaki likolo kuna po bango nde bazalaki bato moko bande kojouer théâtre très bien alors bango batikala kolanda kokota pe na babuzoba ya bafani te neti ya kilelo oyo kilelo eloko ekomi kobimisa eza nde bafan bakomi eza na bafan mosusu bafan na biso ya famille Libota bazalaka toujours extraordinaire je peux le dire bazalaka famille Libota mokuta famille Libota mtozo finga balobaka nde vérité nga namonaka ata na bacommentaire voire même na batiktok ata bavideo ka ndenge ezalaka mutuki nga ndabrisaki silence bomona baréaction ya famille Libota bafingaka te voire même dossier awa ya Vini babilobela oyo alingaki abanda koloba famille Libota efinga ye te mais batia ye penza na ligne na ye quel que soit dans des commentaires natikala komona bacommentaire ya famille Libota te ke non bango wana bazofinga eloko kaka babande kosala ezalaki yaya okosumbe yaya parce que eza cri oyo bato nyonso bazobetela yango lisolo c'est comme ça mais kovanda ke non yo bango wana na bacommentaire namonaka te voire même sur nos chaînes YouTube kande tozalaka osali mwa émission songolo pakata omona en aucun jour famille Libota ya kofinga famille Libota balobaka kaka tikela biso Belleville biso na Belleville ou rien Belleville na motema c'est comme ça avec famille Libota alors yango nazoloba la plupart ya bato bafan baza mingi à la base ya lelo oyo batéâtre ebele kufa et aussi par respect soki toye kolanda maloba mama ani eza respect po aboyi na ye koya kofingama aboyi na ye te ke baya kotiela mobali na ye na miniature tomona biso nyonso awa mwana mama ani Kenny bainvitaki ye na plateau batuni Kenny avi na ye sur makambo ya gag Kenny est-ce que okoki kojouer gag Kenya elle était honnête bandeko kande na lobaka eza na bato mosusu oyo balingaka te oya koloba ozala honnête mais Kenny était au moins honnête alobi na classe oyo nga na kenda
basacrifice oyo nyonso nasala ezala mbula ezobeta ezala malili ezala nazobela lelo nasilisa classe mpo na okende kobeta bagag gag eza ya niveau na nga te. Moi sur les films elle était claire mais bato baya kofinga keni azokomimona oui c'est vrai bagag eza biloko ya buzoba biloko moko ya kosekisa oza na besoin ya kotia mayele te mais tandis que bafilme bapesi yo role kande bouti kolanda mama Annie alobi nasambelaka bomona barole ebele soki bolandi bien na bafilme ya belle vie baebele ya bato c'est vrai okoki kozala na art na kati na yo mais si tu n'es pas intelligent to intelligente okoki kodévelopper nini wana te role oyo bapesi yo te. Pourquoi? Parce que na niveau na yo na mayele na yo na makanisi na yo intelligence na yo eza limité. Mais tandis que bagag ezaka biloko buzobo bimisa ba momoko boye batu basekaka yango wana. Vous pensez que mutu penza oyo aza na mayele akovande la vie na ye gag akovande la ngota mais batu bayaki kofinga keni pas possible.